Deuxième œil international Toyebi Nanyango abungi bulu yeke esekisaka biso etangisaka biso esala mingi mpona baimboka e le journal social mpona peuple makambo na biso akotaka yango amemi na bakonzi solution mpe ye molobe ya biso pati mwamba e asengi na biso tosala ntinsani ye tosangisa mbongo asala chaîne ya TNT chaîne ya télévision mpo makambo ya peuple ebuta niveau lukunga chango mwamba funa biso banso topesa ye maboko e toyebi sérieux na ye tobanga te pesa ye mosolo na yo ekosunga be yo moko sombela pati mwamba signala te Bote na biso Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, magazine deuxième international Bouleke et remercier bino nyonso bakino oboyaki pour assister à la marche de santé dans le cadre de 6 ans d'existence. Il y a deuxième aide international Bouluyeke Oyo et les Kaki Malam Makasi. Opération Sombela Pati Mwamba signale la tente zali opération et ça là 2 ans. Et ça 2023. Donc, to fongo li ba porte na biso il y a deuxième international Bouluyeke à partir il y a lundi, mercredi, vendredi. On a $1, on a $2, on a $6, on a $10, on a $100, on a $1000. On ligne qu'on contribue pour la deuxième et ça la chaîne, il y a qui toko chaîne pour les normes internationales. Tinda na ba numéro na biso Oyo et ça li affiché sur la télévision. Numéro M-Pesa, Orange Money, numéro na compte bancaire et ça li wana. Ceux qui ont na Brazzaville, tinda numéro compte bancaire wana. Onyoso a monique azana besoin akutana patie moko so lana ye akoki benga peka na ba numéro wana. Numéro na biso ezali wana soko tindi $1, $2, $3 na yo et comme la biso. Na tcheli bino tableau oyo bozali komona. Ezali tableau oyo soki oye ko soutenir magazine deuxième international Bouleke na enveloppe na yo. Okopesa message soko zali agence de voyage soko zali Coral okopesa message ya Coral na yo. Opesi pe message par rapport ya activité oyo salaka à travers tableau oyo na tcheli bino. Tikate nzambe ya kabundu alesa izakatanda aleka na komona bino. Sombela Pati Mwamba signale la tente. Yoka bien. Mariket Mutinga liso ya banasele Tesa Gomeze Ige Golondele Kilwando Wapi Vidale Kofi Olomide Le Grand Mopao Babara Kaname La Diva Abele Libino Bato Motema Mola Moué Fondation Denise Nyakeru Maman Olive Lembe Initiative Plus Amas, Association Maman Antoinette Sassou, Fondation La Colombe, Maman Amida Chature, Fondation La Charité, Maman Angèle Ombolo, Honorable Jean-Marie Lukulasi et Yadema, GV4, Honorable Chibalabala, Likofi Abana Tchangou, Honorable Junior Nembalemba, Gingoya, Denis Christelle Sassou, Claudia Ikia Sassou, Abed Achou. Deuxième œil international, Bouluyeke, Pati Mwamba. Maman Tchela Mwana, Mbilia Belle la Belle, Jibem Piana, Ouera Son, Fali Ipupa, Ferregola, Jules Bolembe, directeur de marketing.